mais na nyonso to elekaki tovandi ka tovandi boye bazosala makambo oyo ngai nazokamwa pourquoi balongoli Marie Paul fallait batia pe ndeko na bango wana parce que c'est lui qui va contrer ces problèmes. Parce que dès maman je le constater que Vera m'a vendu au sepana ko felo midère avant de venir kwena sepeli que ambona bana wenge basanga donc ça yeba que Marie Paul ko zela bango et puis moko trop grave Marie Paul va sous-estimer wana normalement fallait ba ko tsa bango nyoso quand on parle de wenge et ça na batu musu ba kufa na wenge wana tant wenge zaki mobimba même ba famille na bango faut ko benga bango même ko sola na bango na solo makambo oyo bango ba ko tika ko sala te ba incapable de le faire fallait ba benga na bato ba bandi ko na ba kufa na wenge boza d'accord na ngai bato banda wenge ba yebna cité ba kombote. Non, ce sont des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Français, l'homme a appelé à évoluer. Ceux qui n'ont pas évolué, c'est à mingi, mais à la sincère. Ils ont la 10 minutes, vous tapez 2 minutes, vous cartouchez. Pourquoi il y a Wenge qui a des journalistes que ce sont les imbéciles qui ne changent pas la vie? Ah, makamuso to loba ba ko sala mobulo wana bato na landa makamuso kinkesera va kufa zo loba ba ko sala ma ba benda bango ba limba ba ko benda ngondeni ba benda ba limba bas ba mibali bazoko zongo ndeni wana siko na bongo kinkesera bongo yo keta zo loba na bona na tika kutu na bilamba na ngama comme partout pour na comprendre que bato ba benda ka bato ba limba ba linga na mystique c'est ça monde mystique et loko e rebondir eza pona ni atuna ki moi si ya fani parce que il y a le big na yebi été et choqué batebele puis mutako légitimer libala ya fali pour panana na ketchup eza faire était bongo faire ne préfecture soka lo andimi ne bango babala ni baza bien parce que déjà bien sans que tu y ait une question wana ni mutare a formuler une question ma beza kina no yemoko sango abandio oyebi ketchup d'abord ketchup c'est qui falo ba oyebi maman nana ketchup oyo moi si ande kona yo fali directement faire ringa lo bane oh asala anniversaire joyeux anniversaire tant que zo baka oyebi ketchup siko yezo comprendre te il faut que la capé ba analyse ya bato après tant que comprendre que te o eza musique te yango répondre ki ndengona na ndimite ko tu fali place à sali ata passe. Merci. Et puis l'ongoli nana ketchup moi ça falite li bala ko sakana te. Merci Touramboma, merci. Bonjour fidèles internautes, soyez le bienvenu sur votre émission sur la vérité, émission autour de la vérité en face comme d'habitude. Merci na batutu balanda biso, merci na batu apesi biso opportunité pe grâce ya olanda biso na mokolo lelo. L'autre on a réel plaisir yamba Churambo encore une fois de plus, mais c'est la première fois que yamba na plateau na biso fauteuil jaune to yamba na ancien plateau na biso l'autre juillet to me ko soigner makambo ebele etali mboko na biso makambo ebele etali musique. Pourquoi pas makambo etali sport aux domaine na to me ko décortiquer na maître Churambo. Merci na soutien na bino ya ba partage, merci na ba commentaire, merci na ba conseil, merci na nombre d'appels et ça ezamoko ya ba force ezamoko ya ba soutien au soutenir jeune frère na bino ndeko na bino tonton na bino Migenyema. Bonjour Churambo. Ouais, bonjour Migenyema. Bonne santé. Non, je me pense toujours à merveille hein. Le rôle là. Ouais, le rôle là est na zongide toza. Toza toujours. To yambi to na plaisir ya mba to so la makambe belé parce que yo lolo ne bisaka yo za mo lobeli ya peuple ya petit peuple surtout. On défendra petit peuple bien to ngai to yamba na mkwale parce que makambo zo ke belé na monde na biso na mboka na biso na musique na politique pourquoi pas na sport. Makambo zo ke belé. Boni côté na côté makambo ta sport on a toujours concentré parce que l'autre fois to yamba ko la kaka biso oui. Bunda combat mon États-Unis si je me trompe pas combat au niveau. Ouais, bon, merci d'abord mingi na ba Congolais nyoso bazolanda ngai de partout dans le monde entier na bi que émission ezaka suivi. Merci mingi na moment de 5 place bazolanda ngai Carmel Carmelia, Chrissy Mboma, Melvin Mboma na Luanda, Denisia na Paris Peuple Signe. Merci mingi na Lino Sponzemo, merci mingi na ndeko na ngai Denis Marcos na Hollande, BBC Fungula na Louvière, Fifi Kitenge Maman Ephraim. Merci mingi na bandeko so balandinga. Moi je crois que na sport naza toujours dans les valeurs, nazo continuer, nazo saluer coach José Ngufulu. Merci mingi pona ba ndenge toujours manga mezo continuer sport nazo continuer toujours. Nazaki na ndengo lobaki nazaki na combat normal fa na bunana ngando. Muto abundi na garçon na biso ya français. Mais après on a naza la challenger, il y a déjà champion à titre. Moni po bandi po au moins bangi saka trop. Muto so déjà champion à titre. Ce qui m'a dit que bien parce que on a besoin de conserver champion.
boko bimisele mutu mo ba compliqué a BBC makamnyo surtout monde ezala yango ne senga bazwa temps ba collaborer et ko sala kazaki na deux combats avant wana tanga bundi pe na jeune wana azui problème na genou azaki na moi répondre était soit ça répondre mais biso makambo eza toujours en cours ba mas États-Unis à Canada toza toujours à préparer mais tango no sanga biso ke ozana combat na championnat bi ke ba congolais ba kamwa ba mi ke mais comment Churambuma a s'entraîner à bunda na championnat mais ko expliquer ba congolais ba comprendre te ils sont na championnat parce que le championnat tous les jours à la mouvement mais yo tous les jours dans la émission non tous les jours non tous les émission tous les jours aux zaka na entraînement et de toutes les façons tous a domaine mon côté yo na émission ngana na ntango ngana ke na entraînement yo za la raté donc lingolo ba entraînement tous les jours et loko moko ezalaki na nga fallait na baki sur sol parmi ba discipline nga na sala 12 au sol fallait ça au sol pour na monaki ndenge zo kendele na makolo déjà na likolo déjà naza déjà bien makasi ya koleka na makolo kuyi kolobate parce que kutu mukila ngando epanza libongo donc naza sire nango parce que c'est qui makambo sol parce que za bitumba ya kosakana ya blague te batu fuba kamwa batu congolais kamwa kaka ko kamwa note congolais fa kamwa pona congolais za extraordinaire donc pona ye mutu fa bundane fa za la français mutu fa bundane fa za la par exemple belge mais so comme na congolais mo pourquoi congolais na lobaki bien te que nazo ke no bunda moko na lobaki je prends le temps de l'entraînement. Donc je m'entraîne d'abord parce que na yebi on est dans niveau à championnat du monde et ça niveau na biso de ba congolais la biso pas pambaté et ça niveau à championnat du monde et puis muto do tala mana mokili donc soko lo bio ya ko kota na domaine na il faut bongama na sala escalier na yete marche pied na yete ma comprendre ka kutani pe na ndeko mobali akutani pe na congolais moko boya bimi mais na lobi est-ce que batango batuni yo question wana toza pe na ba poids lourd congolais poids ni ba kenda ko signer bitumba te bano ba bunda ne bazalit batu wana oyo lobi bakenda entraînement on a pas dit basi ba soto programmer te babunda naye bazo banga bayibi ke kuna bakocha likolo te bazo zela mukolo mutu mo bakomeka bango baye kolanda siko mutu nde ba mesala ko matala mikongo patu mais Churambuma poignyo okendo pona sportif na États-Unis si longtemps na France AP ningo totala ko na ba réseaux zolo bebele zolo ba trop zolo ba makampe sur mo ka batu musu ba mona ngo zolo ba trop batu musu mona zolo ba malamu batu musu mona zolo ba bien musu mona zolo ba mabe beaucoup plus tozo mono trop na ba émission on est tout na domaine no to ebilo tech sportif na terrain mais pourquoi on doit singa combat na muto na États-Unis musika bon aussi longtemps na France ah to rappelle ba boxeur a mini ba poids lourd yo encore ba pété on a pesi ba congolais rendez-vous boyo soutenir nga na posa na beta champion na France comme on était tout non on est à boxe c'était moi d'abord c'est IFC IFC ça combat cage il faut na ba discipline belé boxe c'était judo te karaté mais pourquoi parce que en France parce que IFC mais na niveau ya ndenge États-Unis te pe na niveau ya katekubianza ngana ko bunda combat ya ofele lisusu te ceux qui vont zelanga na bunda combat 1000 2000 3000 dollars jamais je le ferai j'ai déjà fait dans le passé là so na bundi combat fait combat on a d'autres na venir na otala na ndenge na kosaila c'est pour cela je vais m'engager na ko fa na tena fa ndeba biso ka ofandi te donc ceux qui na d'autres pour nebike avec one eza lokola mutu moko za projecteur donc ceux qui bundi na si au moni François bundi na mbala moko monde entier reconnaître eza lokola na minto bundi na Tyson donc mukili fait yebayo c'est ça si ko neto mona ko na émission ebele par jour tout le monde a une émission on a une live on a une émission on a une émission mon connaît biso ba congolais to yo talozo bunda non à bientôt mais na solo ba émission na solo ba izali po yo zo comprendre te bato bazana ndako bazola ndangano ba maele ba ebike na minute to za na champion du monde mon comme na Vitali Klitschko maire ya Kiev na mboko na Ukraine aza champion du monde ma préférence à la ring te a préféré kendo akende ko bundela mboka ne toza na champion du monde mona bosani kombo na ye ukrainien lisusu aza écoute na camp d'entraînement pour bunda championnat du monde à Kati à lobby le pays est plus préférable que le ring parce que yo ke bundela mboka no ozo comprendre philosophie na nazo solo na yo nazo solo parce que yo bundela mboka na TV yo bundela mboka TV ba journaliste nyo surtout pe na Ukraine ba journaliste na Ukraine ba longwe pe na aba keti Ukraine yo va na kisazo kete te nga bundela mboka te ayo za no ka to va na nga na congolais simple mokolo bongi na ngoka to goza même invité oui mais adobino va na bino no ba to ba bongisa yo ba camarade journaliste mususu bazo bunda netina na yeba komona bango te na za bango te donc ngai onyo so pouvoir yo to onyo zo salama zabe mutalinga ibo ado siko ndenge zabo yo zela mboke bonga après zela yo zo zela mboke bonga après sima yo ye ko sala do ndenge ezali bon je suis obligé fona zo na ke sala mboke bonga bon siko ndenge nini yo zo ko tinda ba yo za na obligation te siko to tinda ba nga mais yambi s'il vous plaît
Yo ça l'obligation de mon obligation tout là. Mais nga na signé kondima yango, j'accepte. Bon, normalement on commence d'abord par s'organiser. Général de Gaulle abandé ba moko bunda na France te. Abandé ko bunda libanda mboka. Après il faut libérer France. Donc on commence d'abord s'organiser dehors et puis revenir au pays. Et oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et c'est normal, général de Gaulle a ça plus que Bisso. Même au moment où bateau soit dans Mboka wana et bandarambala côté, ça commence il faut besoin de temps, il y a préparation. Je comprends parce que on est à bino bozana délire mususu, yo zana délire no mususu, ozo la makambo yo kansala mutio ko bongando kitapo ke sala. Mais nous comme on est focalisé au pays, to yebi o ezoleka. Nazota la ba mboka lokola ba ikre na s'inspira kana bango. Nazota la na moni ba journaliste na bango. Na moni ba musicien na bango, ba tiki ba mboka na bango, ba yeko beta concert. Mais baye ko sala ba cocktail molotov baye ko sala ba bombe artisanale na mboka na bango tela souci baza nango bon loko la souci est différent pose des questions ngala zali nazo bonga manaring mais nazo bonga po na mboka na moi je crois que le Congo est plus grand que tout ce qui Congo est na kimia to kozande to zabote de toutes les façons bateau baza na kim yo uti bon bateau baza na kisaba ba metro baza na kisasa ba se retrouver ko to legate de lingolo il faut to bongisa makambo alors pour na bongisa makambo photo banda libanda ba banda na katite. On commence d'abord par dehors, après vous revenez au pays. Et banda bongo, nenge salami na Mali, nenge salami na pays nyo souma msozo courante. So c'est documenté au monde keza bongo. To zelape tournant. OK, à bientôt. To zelape tournant bientôt. Tu vas moi tu na casquette musique parce que vous allez le Congolo pe vous parmi bas sportifs ou ba miseka moko na batumbu pe comme na ba dédicace, ba boka boko na ba disque na bango parce que na réalité tout le monde to na ba vidéo souvenir noté ba combat minene au tombola drapeau na ceinture neti ndeko na biso aigle souffler nga kombo na bato za passeport rouge ilunga makabu impression déjà pour na yenda sur passeport rouge non impression na ezali na sepeli trop parce que na lobaka nkutu na ba émission mususu ya bato mususu j'ai parlé ça na sepela ki mingi azwa pe passeport wana biso za bato oyo soki muta avancer faut obetele maboko soki muta poussa ni faut betele maboko aza parmi ba congolais oyo lelo baza ba porte étendard ya drapeau na biso na masolo ya boxe ya poids léger lourd léger baza belé mais ya excellé baza donc catégorie c'est belé mais na lourd léger ya excellé pour biso za likolo na ye mais ye na poids na ye en tout cas a excellé yango a mérité on a obi lelo on sepeli singa pour na mona kita on ko fait le mirage zo yango komaki na ambassadeur son excellence na mona gimsa zo kezaki donc batutu bado et comment on dirait loko moko ya grave na yeko mona yeko koma kutu bandal ta na moni Jean-Claude Van Damme yango mais lelo lokola ilunga makaba zui na sepeli je m'en réjouis na yebi ke tango bando vandisa ba ambassadeur nyoso tout ba ministère ba kozala au moins pour une fois banda Congo ezala Congo un sportif congolais pe aye ko vanda oyo azana manga mwana et ça biso bien sur mboma ozala contact na ilunga makaba ouais azana flux oui auto tindela nga kutu a remercier nga ndenge na sala émission moko bona lobaki fuba pesa e tango ba pesi eloko liboso sala ga remercier nga azola nga na Afrique du Sud je le sens champion siko tango bosola kana e bosala ba échange de paroles et ça rabino ni en tant que sportif ni oyo bungisa tango kuta na parce que yaza les seuls sportifs au monde aura plusieurs fois na mokonzi mboka na biso mais change ni oya sala kana fachi pour na sport na biso pour na sport na bino non mais problème ezali que ata lobby ba oyoka été mboka ezaka na dérive totalitaire na makambo nyoso tout na domaine nyoso tout yé moko d'abord alinga yo bunda komba mon États-Unis coach na tikalaki coach atikalaki po babo azwaki visa te déjà c'est un problème auto le mbongo abundaki nango komba abundaki na kisasa wana azwaki pété. Donc il a déjà des problèmes. Na se revenir si comme lobby makamba ba image. Ngai ilunga makabu ayeko yemo ka lobaka na bandi succès na 2007. Ngana sina longo kisasa. Parce que ngana bandango banda ba 90 quelque. Déjà 3 fois champion du Congo na ya na kana ngandeko zolo bawana. Donc tant ngana osala succès, tout le monde va zaki. Vous allez champion du Congo ni Afrique ni non, Afrique na bima na Angola. Nazaki na Angola champion comme Angola comme Congolais. Comme Angolais. Biso de la France. Oui. Vous allez soit Angolais la vie non. Oui, mais biso ntango na komi na Angola. Na moni que boxe et yambingai et pesinga chance na bimi 2 fois champion d'Angola, 2 fois champion de Luanda. Na ke na nini les Soto na Liban d'Afrique d'ici. Na ke championnat d'Afrique na bimi champion d'Afrique. Il y a zone 6. Obligé de dans zone 4. Mais zone 6 ici ko ba Swaziland, ba Lesotho, ba Mboka Belé, champion d'Afrique aux hommes et puis naza les seuls boxeurs oya poids lourd, bon les CRT. Et l'ingolo ba oyo ba na catégorie na ngai, à part ma sananga mboyi pasteur aza na Canada. Il y a zone 4 ya bataki sasa. Mais na ngai ndo mulu bataka makele wana na zone 6. Na koza na ngai na fe na moko Jacob Chibi Chabwa,
na Jet Li champion moko na Bruxelles bon bango za na catégorie différent okosunga biso afata ko na musique chunga moma sincèrement za mtima pembe nde to yambi bo wana sur la vérité ndoko vanda pena bona na bi na France na Belgique tout parce que Belgique bana ba mettre bele balinga ba singa ngap moko de singa funa yamba singo kumba na émission na komone kiminga mais na France on a congolais moto ko ba pene okutaka biso komone soit 3 congolais soit 2 que mige ba de mi bali quelque chose de telemi boye to beta na pena ta des congolais bon en France na discipline nini te na bagarre ka bino mbadi to tshela boxe te tshela nini te donc au moins na bagarre pena o banga to bito ko banga te azate donc yo o beta ba sport azate o tuninga question o lobi soki na telemi boy na zotala na ba discipline nyo sunga na sali d'abord na sport ko telema te lobi ka bobando bunda boy d'abord on eza d'abord irrégularité de eza makambanzela ekotikala kozala ndenge ozokalisa te mais soki na koloba ke oza na moto ozotala non mais soki nalobi ke bato bazoya c'est bon mais ya komona boye vraiment na miyebi yango na koloba boye donc yo nde eza na bakongolo nyonso basportif na France ena moko to tema devant akoyisa mais ototuna nga te siko akokoyisanga nde nini na ndenge nini na discipline tozalaka na espoir na discipline nini ke konzo ezaka mais oza na ntango mokolo koya kotala na evaluation nasi okobanda otuna nga subaka tuna Michel Kombe Michel Kombe azwa ntango oya na salle akanga monoko andima te amona makambo na osala na salle abi c'est pas possible c'est pas les mêmes personnes au fait toza na problème moko nga nalinga kovivre lokola te dirinaire je peux être fort mais nalinga kodéranger bato na makasi na nga te nalingaka peut-être doit comprendre que na amuta makasi na s'imposer na makasi j'aime mettre tout le monde à l'aise calme respecter baene baleki bayaya c'est ça logique na ngai mais baza makasi musu baza pe na France awa bazali ba domaine eza ebele tshura moma wenge esangani ba pasteur bakabwani wana otokuta na réseaux sociaux namoni batie ba photo ya wenge basangani Mike Ambai na Mozimbi bakabwani etake congolais tango ozomona réalité na tokomoko na fin du monde to eza nango no fait au vivant non na ngana zonga mokene eloko moko lobi makambo ya ba nini soko on a sina répondre kuna même champion d'Afrique awa pe na zaki champion na Normandie soko betika na internet to tuna nga betaka chura mboma omona na tango na zo bunda wana bato tu yo yebi bavandi ba otalanga bato nyonso tu na bina discipline nyonso na ba commune nyonso la plupart ba meto to na bango génération moko tango na obunda na grand hôtel $50 yo somona yo bando yeba mabitumo somona $50 doit rentrer bitumo na grand hôtel bato beta kuna ba profit $50 mais moi j'ai fait ça et ça na internet wana ba pasteur ba kabwani wenge sangani grâce à Amadou Djabi to pesi mbuta senet pour moi biso rendez-vous le 30 juin na Catasta de Martyr na vidéo soko za la paix parce que grâce à musicien pe belé à wenge nde kombono pe mata tango mona photo na wenge sangani ba pasteur bazo kaboni sala ki onde ni chura ba pasteur to bata wenge esangani ba pasteur ba kaboni non wenge basangani pona jabilité ba wenge basangani za ma gouvernement il faut to za conseiller 10 sola ina punga za na producteur alobeza eza idée na ye mbongo na ye ya sala ni gouvernement ni mais abano produisait wenge banda wenge za ensemble te oyebi bisu te bakamona te na lobi boy na zolo bawa makambo moni sala mawana eza makambo gouvernement prévane bato bazolanda nga ba omona ke ce monsieur il est incapable ya kopesa bato na zolo bano bato nyosu basangani wana aza incapable ko satisfaire bango si ce n'est que le gouvernement mbongo ko a foutu bon le loi ni to sur bana ki ça ba onu so za en Europe ba onu so za en Europe bana ki ça c'est tout soit siko baza loger na hôtel il y a bien un luxe ba bien bango avion aller et tout baza nango à s'occuper na bango conseil ça déjà oui na jiba oza capable de ça bonde ba auto Christian Tshisekedi auto misa 500,000 churambo milanda mutu oyo azoloba na oyo ko kama makamba mbongo te preuve papa bongo mbongo ça j'ai là talanga na face mbongo 100 jours oza na preuve place ekenda ba yebisa biso faut l'intellectuel ozo mbongo mais ndeni makamba uye zela otuninga question na ligi bato azolanda ba fixer oyoka procès 100 jours mbongo ekenda wana ba million est-ce que omona ndenge ekenda filmé ba pesa traçabilité nango mbongo ebima ou pas oyoka mbongo ti légitimité olanda ka traçabilité nango ebima mbongo ya o balinge basala nini géo francophonie mbongo balia omona ndenge ekenda kokama te na makamba mbongo na lobi na yo Patrick Tshisekedi a payé $500,000. Weranson 200,000. JB Pia na papa chéri 200. Ça Amadou. Yango moni ba panzeli makambo nyo surtout. Au moins makambo to zolo boy. Preuve. Alobi na yo makambo. So zolo makambo. Ozola offer na ba kima na ba preuve.
Amadou Djabi au producteur c'est autour de la question de lobby bref au lobby yo lobby ngapela lo mokia pour loba Amadou abando produit wenge depuis histoire wenge na début tout à la interview nga sala micro balader na côté lo ave muso ba 70 ans Amadou ana lo produit wenge dès les débuts zara wenge chibina wa produit ça ba même wala Afrique de l'eau c'est normal aza producteur aza master ba président et belé Afrique sauf à Fachi si côté mais comment est comme gaga ce qui te lobby makamba traçabilité au côté parce que Sarkozy tout grand président Kadhafi a pesa mbongo wanga na mbongo bazwa Olanda la télévision soit après nazo peso ba preuve oya mayele yo nzongela kaka na buso ba bino ba militaire na lobby boy Kadhafi président français ba pesa mbongo wana ya Kadhafi ya wenge na te ya Kadhafi siko ozana preuve ezate mbongo ile ça tu imaginer na pesi bon nazo ngasko na kisasa ozana mbongo 100 jours oyo Jamal aliaki na nazwango to soit wenge omoni sikoyo nalingaka ntango bato azolanda bino ntango opose ngo bakestion fo ozaka notere so nasi nayebi so likambo ndenge wana mpo nayebisa yo ke mbongo nazoloba no makambo oyo eza serie lelo te lobi te okomona mama nyonso ekobima parce que mbongo wana nyonso ndenge eza ebimi wana bapesi kaka bato na misato 500 nazoloba to nazoloba ozalaki oui bato na biso bazali na kati omoni sikoyo yo sikoyo ma oyeba eza te te ma oyeba eza te c'est normal parce que kasi bango kaka basali mais yo okoloba biloko boye na télévision te akomi homme d'affaires banda mokolo bosalaki ne wapi yo ozalaka na poto kasi azalaki baron na société nini bosalaki ne wapi mais yo namoni yo sofue na monde mosusu ya mingi mais kasi so bosalaki ne wapi esali nini Macron aza na bandeki no soki andeki ya Macron azobimisa ngo donc yo bato bana bazoba batafulwa motraité bango babolole kasi parce que comment nazopesa yo exemple ya Macron yo ozomona ke Macron nde aza président wana bazoba bon nalongoli Macron leki ya Poutine sur la vérité, tout ce haine. On dirait moi haine na kasa lisona biso. Il y a beaucoup plus politique musique. Mais yo no zoke na makambo ko se justifier na lobi no boye leki ya Poutine akozwa mbonga saka na ngote yo bilanga te ba eza normal te eza bongote. Donc en fait na ko saka na mbongo ndeni. Sur les production Babylone était comme so ya bimisa mbongo parfois des fois mbongo ko defa mbongo na bac par exemple a des films mbongo a cette soki na nexi yo zolobi par exemple to yina canal là a des films mbongo 500 000 dollars ça dit production avec si wingé na stade match ça na droit d'entrée ba bio tekama ba ça l'album makamona tout azon ça million so ça des films na bank c'est normal à côté pas azon ça bato bazana que mission na yo bazo comprendre mamo zolo bake ozolo makambo poli na musique mais so bato sur réalité mamo zolo ba ça colle pas et lingolo ba preuve te na tuna ko likambo ozoko répondre ngate moza congolais pesa nga traçabilité ya mbongo 100 jours okoki lo bananga aujourd'hui n'a pas besoin d'après tout ça qu'on a makambe biso question juste beaucoup plus biso travailler beaucoup plus musique miginya badado timbela yo hein tu travailler beaucoup plus miginya badado timbela yo et puis makamana ko sangana santiendra pa ego simba te ponani makamune basangana na stade ezwate oyebi ezwate ponani mama wenge oui il faut tous dans la Congolais liboso parce que bino bolinga ba kumisa bino nazo ba likambo yo total constat ya likambo basangana eza na bairo ndenge basangana ba ironie eza trop et puis baza ba benga bomba nani to kono ba hypocrite na ba makambo bango ba bimisana ba osangana eza hypocrisie mute esangisa bango donc ba ko sangana te ngaka yo ko limisa frère otundi nga question na répondre souffrir na question donc basangana na ba eloko liboso ba salaka même nzambe soko abikisi mutu be a pardonner mutu ayesaka kende kozongela sute mais na nyonso to elekaki to vandi boy bazosala makambo oyo ngai nazokamwa pourquoi balongoli Marie Paul fallait batia pe ndeko na bango wana parce que c'est lui qui va contrer ces problèmes parce que ndenge makambo ezo constater que vera mavanda osepela nango kofelo midere afani mena kwena sepeli ke ambona bana wenge basangana oketa yeba ke Marie Paul akozela bango épine moko trop grave Marie Paul bazo sous-estimer wana normalement fallait bakotsa bango nyonso tout quand on parle de wenge eza na bato musu bakufa na wenge wana tango wenge zaki mobimba même ba famille na bango foko benga bango même kosola na bango nazoba makambo oyo bango bakotika kosala te baza incapable de le faire fallait ba benga na bato ba bandi kono bakufa na wenge boza d'accord na ngai bato banda wenge ba yebi na cité ba kombote bato na fallait ba mi mona na projet wana mais tant que bazate ba famille monsieur goyima documentaire raison ya ba ko te na documentaire ba famille bango ba lembo watu musu ba ko te na documentaire ba mbongo documentaire ba projet zebeli yo moni documentaire parce que faut te la mbongo na projet ba projet izebeli to le kama Mike Kalambai makamba vaseline Mike Kalambai makambo boy ba pasteur lelo
obi emo tout monde peut se sur réseau ndé emo bono ah bo pesa nga réseau mais non côté à pasteur non mais pour une fois on comprend bien lit na ngama kasi faut pasteur ba nyoko ni motema merci vraiment la télévision de mon dimi bo pesa ba frère le roi na kuvito ndimi bo donc batouana baza ba bandi mais armé avec la Bible moi ma kalamba bandi mais armé avec la Bible eh pona nini omoni bato azo comprendre ngati na lui pasteur moko mtalobi yango na Katanga alobi vaut mieux ba braquer ku na Karachnikov na palais que ba braquer yo na Bible parce que na Bible lupangu no ekokweye ekokende sa babeta masasi bakobima na mama bana ya bana sa masasi ebeta bakobotolo bakodépouiller nyonso oza nango na vie sans même lisasi ebeta kaka na au nom de la Bible yango bato bazo utiliser makalambai obi kazana obi na 2007 je me souviens danseuse moko ya wera za kobina na wera babalaka obi ke yaza ko elandeli tina ndako ba bundise na danseuse na mobala danseuse wana wa totanga kombo ya bala bota déjà nazola makambo ba yebi ba petit na ngai banani ba juba misia ya maison ba yebi et puis deux abot azaki ko mala petite na biso pa omoni photo terre ba ne ba kombo ba si baza déjà ba bali awa na poto ye mtamemaki na makambo ko po banze moni bando renya ke lokota bandaka banganga tout ça et puis le wana bien amemai nani banze mona banga oza besoin oyeba il faut tout na la vérité yé na banze mona liboso bongo batelo kasi banze mona ba eza banze nzambe nzambe sala nzembo te nzambe aza na nzembo asala te ke sala nzembo yembela batu te mutu ye moko akoti et puis ndenge bayembelaka cascade wana eza nzembo nzambe te na le seul mutu oyo abongo na nzembo nzambe c'est Carlito banda bimisa album moko ti lelo abimisaka su te mutu mosusu nasepelaka ne JF Ifonge bato abongo na ya so namonaka mpenza oyo banda alongwa omoni achange mai kalamba eza likambo moko ya disons eza likambo héréditaire papa azalaki na mwa barbasi mo ebele di siko bango babukaka balien ya bato bayaka na église mais ye moko lien eza ne azobuka te nga naza étonné te ya komona comportement na bango ce sont des bandits mais armés avec la Bible parce que obotina mwasi par exemple neti zawadi ayaki makambo ya featuring mais ekomaki na mbetu ndeni tosola nanu sola vérité ndeko zesanga mutaye po boyemba bokomi neti na mbetu ndeni ona kenda otika ye na lemba bakangeli ye ndaku baso bakangeli mutu ndaku yo za na mboko lukelo telte mais du fait on dit okote na ndaku na yo bien makomi na mbetu ndeni tout wana bato azotala te ebongo sima ku biso ba o tout monde ngoni timo lisumu no eza neti te babengaka ngo bavua moko sodomique eza bien te na mutu eza ba monde mo souhaiter eza bien ata ba mère te boko se biloko wana eza bavua moko sodomique nazo yebisa yo mutu aza normal et puis eza yango te mutu esalaka bolingo ezala na bomakambo bato bakanisaka donc baza bandoki baza bato baza ensorcelés ce sont déjà envoûtés des bandits mais armés maman wana alobi première fois te basala babandaki liboso na studio na car après baye na palais mais eloko nini ezokamwisa yo miki nyema tomonaki mutakala baive na biso baiveke mokuna ozokama na bamamichi bola ozokama bamitakala oyo ebimi awa nyonso ezalaki basali na nzambe babimisi yango awa bango bawanganaka kaka moi ngai nalingaki mai kalambai atelema na télévision alobi corps du Christ bolimbisa ngai oyo nasali vraiment eza scandale naye kose justifie te bolimbisa ngai nazongi nake lugelonga nzambe alingaka azala grand yo moni yo musuta matusa mula azobomaka basi 4 basi azokufa 5e mwasi yango banda bazobete yo moni ase justifie 4 basi bakufi matelemi te bazobete maloba teka boloba nanga boye mpo na nini parce qu'il a compris quelque chose ozo comprendre bango na Bible eza na prophète moko komona ye Ezekias prophète wana Ezaya ye koyebisa ye Ezaya ye koyebisa alobi ke non ndenge oza boye ose comporter mabe ndenge oza wana ozokufa Ezekias ayoki ndenge wana bime nani azokufa boye ndenge nini kaka ntango prophète Ezaya ayebisi ye ndenge wana akwei na mabele sur place voilà un homme de Dieu ntango akwei na se apakoli zelu azwi basaki alati abi seigneur ozoboma nga kanisa ata na likambo na asalaki kaka le même jour heure wana nzambe ayesi prophète wana zonga bakisela ebonisa 15 ans eza na kati ya Bible donc bango baza ya nzambe te parce que bayebi milité te basangani na pasteur mosu autaki viole na Canada akimaki wana yo oza prophète aso omoni esaka bino ke viole fe lekaka na kisasa akima na Canada mpo nani soki oza pena ya solo eza lokuta rentre au Canada zonga basambisa yo balakisa bapreuve ke eza lokuta nzambe ajustifie yo Daniel ntango akotaki na libula balion tokona azalaki juste na likambo azalaki nango juste balion balia ete bozobanga mpo akolia bino
ce sont des bandits mais armés avec la Bible. Yangona pona ko batela ba foi na bino. Moi je crois qu'il faut laisser partir mon peuple. Mutunyo soit sambela na ndako na mwasi na bana yo, il sera mieux que komitika na maboko ba bandi yo, ba chef coutumier yo. Tous les pasteurs congolais, tous nazolo banayo, ce sont des bandits mais armés avec la Bible, tous. Mais oui que ngalo na kamuka ka prophète Joël Tatu ceux qui Tatu Francis Tatu. Comment yo tera bana basi ba congolais l'église do bafuka maka ba luka mabala ba mama ba boti bana kitoko na Congo tona ba suka na momia na bakini wana akizo mondeli ba makiona bango ba mindeli wana bazo zo lango pona impression ko bank sa ba congolais ozo comprendre akosa na mundelo nani mundelo aza batu da yeza na bunta science oketi yetatu wana batu nyo suba yebi oui asa bunta science oketi science ya magie ya ba magicien de magicien et puis bango baza batu bakoma déjà bata ba double sim wana. Donc baza batu ba yene église e baby pona bango. Do baza mibali maza pina mibali musune. Yango muna ko muna frère, moko na frère na pasteur bakanga mami. Mubali na ye, même na pote bande wana pote zao. Ba pasteur ozo, na ba pasteur baza na pote ozo si ba pasteur ba jena. Tala mabunga ba pasteur oza na pote wa. Parce na kate pasteur, c'est kapwa. Tala ventre, azo ka tango jene mukoni. Pasteur azo la ne lo kwa mutu nyonso. Pili pe na munoko ngayo. Donc ce sont des bandits, bato batela kondima na bango. Tolobaki likamboyo, tant qu'on a zako ba laisser partir mon peuple, ils m'ont traité de tout. Mais aujourd'hui, vérité triomphée. Non, obi ke biso comme pire raison, il y a Kofi Olomide, les Rambo. Tout le monde peut bien raison parce que Kofi Olomide beta kapika c'était mon pasteur mais Kofi à quoi? Beta c'était ma pasteur ou non, ma pasteur wana. Yekuta loba iso mai kalamba ya koti lola ngape na okota. Pas comprendre raté. Donc basa batu moko en dehors ya vie na bango o mona ka o ba ka tele malati veste boy des criminels, des bandits. N'importe quoi. Donc tous les pasteurs mais évidemment règle chez une exception te to cause na une partie ya pasteur moko cause la malam moko cause la malam musupe bazo 1% moko cause la mais 9 bango nyoso de bandits mais armés na kisasa kutunde sur 10 bango nyoso bandits mais armés katanga na koma pasteur mona malam na kisasa mukuna yo s'aventurer bon chibola da la poani bakena osala yo so mona film ani yo s'aventurer so mona porno zo lo bana ba yuda di Congo zo betana yo bando osala ba film porno na poto o so mona ba yuda di Congo zo betana film porno de la Congo ta moko te mana bakisa ka sikombo Moïse Mbie yo bongo nani mwana nani Eliana za kolela baloko leze nzemo bayemba yo boli bayembela ndeye asa ko yembela mwasi ye aza un peu sincère Denis zela Denis les sénateurs ba sincérité les anines parce que c'est le seul pasteur o ya zondi mama be na ye ya za le roi chatumba basa bato bandi makama be soka sali mabe ayi na lobi na sala ki boye bolimbi sanga mais migi nyema o uta ki sasa to le ka na Angola c'est to to le ka na Angola yebi sanga bando ba pasteur ni asa telema sali mabe telemi na miso to lobi bolimbi sanga niti nani o sa congolais pasteur congolais banda na décennie o muna osalate ato bando luka na maboko bo ko konte ba raison omoni batango même nzambe soki nzambe frère moi mikolo azolela pasteur azu momi na yakangina akekuté na ndako ya pasteur on a ki prière mais na osokele mawa baso yokate namba lelite bakolela fort on ne peut pas salobini to sande to tika otinda basi bon fana moi ça kenda ke église té amalgame mezanini ngana zoka moi ba pasteur bazolanda ngana ndako pasteur adresse sabatu boya na pesa yo na sambe na pesa grâce non ba pesa ka mutu grâce te grâce eza faveur moko immérité mutu nyonso akoza nango mpo omérité te moza na grâce ndenge oza na grâce ya nzambe yango ozopema ozotambola moi na butu nzambe atiki otambola bo moi c'est ça la grâce parce que yo mutu akopesa osu grâce ndengeni mpo eza nango eloko ofuteli mbongo te siko bango bakoma okosa odone bango nde bakopesa oke nzambe mutu apesa yango volontaire donc eloko akosala eza kaka miki nalobi boye en tout cas nasepeli trop namonaki yo pena enfin ozaka parent merci mpo na moi mino osala anniversaire ya mwano blanc wana mwano wa mwana liboso ana Smith pesi ba gros bisous mwana pena mwana liboso wa bien papa mais oui mes félicitations hein. Merci en tout cas ni ba journaliste va faire la fête bana ta t'es enfin na oza papa la plupart ba ba tiki bana ba kera ba journaliste tika biso Joshua bana boye bien ba on est bénédiction fait boye bien surtout ça parce que normalement mais na lui Denis Salobi kobeta maman na soka eza lisumote hein Nasima non Denis Lesi eloko wana loyi bato ba comprendre nango mal au fait na Bible zela au fait na Bible toza na code de la route ba pesa pona ovana mwasi na mbeto et Bible eza na code de la route zela na epsa yo mais toza na ba fantasme moko oyo eko bebisa moto na sens nini
Bible ezo na biso na ebandeli nzamba yebisi mobali alobi puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu as fait les choses dont moi j'étais interdit, tala makambo ekoyela yo. Donc tozala makambo so eza nango fantasme eza likambo te okomisango ni okomisango lokola mode de vie na yo. Omoni nasifungola bato spirituel vandaka yokanga na bato azolanda ngai. Omoni nzamba aza kosala mutu na mabele afuli mutu abimi. Mais pour l'instant nzamba asala asubongo te. Akoma kosala makambo nyonso epa mwasi. Azui appareil wana achango epa mwasi abenga appareil ya procréation. Donc moi si nde mutu abimisaka suki epa mwasi. Eza eloko moko spirituel nazolo ba physique te nazolo ba spirituel. Donc siko na spiritualité na bango wana na bo moto boye okobosana na yo oyo sayino ba fantasme ne de sazoloba mais spirituellement okokufa cash to so boye soki yango nde ezaki pena malamu po ni ba divorce eza na communauté na biso on eza makambo te mwasi aza parir intérieur beauté te mwasi faut la kati parce que basi ebele to mwana poto awa baza liboko ba misu baza likolo moi discussion moke mona kala pepi ozo ka botoka bani ndenge ni bana bazali lo comme ça moi ça begano wota 4 bana ata ni éducation bana moi na romana digital mo tika diambe ko bande ko na basi ezana wana na zolo ba basi oyo baza na parir extérieur te basi baza kati na nkolo basi portaka bana ba bakola biso maman so pas so supportant ndenge ni si to ko ile lobo parce ba père bazaki ba angelo mais ils ont subi ils ont subi des affaires donc des boti bana faut quand moto faut supporter voilà mais ba baza ya catégorie na bazali to betela bango maboko peu importe alinga bena mobali moko dozo mono nzamba sala mobali wana te abima na ballon maintenant ibiso so sala ba biloko mo ba catastrophe na ndako mais moi ça supporter ozo comprendre donc code de la route le ko les arrêter mutu na mutu face à la makamla ndengene yango moni siko batu tele mazo ko saila ngo mabe yango zo mona na communauté na biso mona ba jeune mingo mona munoko zo koma rouge le ko la muta beta ka fanfare to ande pona ba pratique wana zo lo bati o mona ba embolie pulmonaire o mona tato libumu evimbi ko compate yuko na moni jeune me libumu eza bien mais tala baninga musu so moni ka libumu ne ko sa teke za santé sport you sport na sepeli do ba mai wana tele mozo mela ezo kota na kaza ba mai ya bien te za poto poto mo ko kote vimbi sil me baby sio ba goitre ba mboli pulmonaire donc aviro to kota raté non mais na lobby na zo lo ba no boy to sala boy to sola boy ko ke na ngo tu bongo bien siko soki moi c'est abima par exemple ndeko nga basi musu wala kabimi na 10 bali ndoki marabu siaso kit makamnyo surtout siko yo mige nyema oyo koti wana ozwini so koti na kafir biko de système ozwini nyoso bibaleka ozwani tini po awuti de sepando wana ozwi malédictions de siko ba freiner ba lupemba bakangi bakambutu ngana landango awa makamuso to loba ya ko sala mobulo awa na bato na landa makamuso kinkestera va kufa zoloba ba ko sala ma benda bango balimba ba ko benda ngondeni ba benda mo balimba basi ba mibali bazako zongo ndeni wana siko na bo kinkestera bongo yo keta zoloba na bona na tika kutu na bilamba na ngama comme partout pour na comprendre que bato ba benda ka bato balimba balinga na misi kasi c'est monde mystique siko soko lingo beba malgo to tambola ro do mono migi nyewa mo so kufa chura mboma mena mwa maidimi kuma se pesa chura mwa limba mena mwa dimi ana tanda to laksaye kuma se bogar mo kuma se photo shalom erkeli bogar mo me ya gona ba 48 ans kuma sa koli me potezo bombay toujours miki les bombay ninga ne kutulero na mboka bazana nzete ba ko longa pemena mo les 11 juin na soirée à VIP avec Fire Basket et DJ Lutonadio. Donc la soirée VIP, tu sais que tu boya wana soirée VIP. DJ Lutonadio robet ta musique ba Star Rebelli ba ozala wana les 11 juin à partir de 23h soirée bandi. Boya wana numéro contact bo bengi biso to contenu numéro Fire ba ope ba Fire Basket bo DJ Lutonadio. DJ Ken bobenga bango soirée za le 11 juin na kata para suka na soirée tu rambo mozala wana na sécurité so ozala na équipe ne ezala pour nous sécuriser bateau baroya ko se présenter na soirée et osala suka na plaisir tu sais bino so ngo chambongo na ekinangola soit chambongo ekinekin Africa Center Business ya vena biso Jacques-Claude Mabanzo mbongo contre mbongo donc so ngo chambongo ekinangola ozana Allemagne ozana Suisse ozana Londres ozana Belgique ozana Paris benga numéro to pesa bino ya Jacques-Claude Mabanzo alors l'accès au peste nous chambongo na bongo comme na Angola to na Kinshasa agence est sûr plus 41 79 54 76 56 9 à la fin et ça contact qui a venu sur Jacques-Claude Mabanzo merci na partenaire officiel Jimmy Chimanga porte de la chapelle kumba biso Belgique zo biso Paris tous il aura une image après cette publicité pour tout le monde ça
parce que Jimmy Chimanga osali trop pour na année pour na biso nzaba ba saper ces autres Evan Tumba na 4 Vex patron merci pour tout Evan Tumba et puis Flavie Panda grand frère propre merci pour tout na soutien venanga Flavie Panda Kelly Tsumbu Roi Bilamba Douve Moweni ma collection venanga Giba na colonisateur de la SAP motema ma Sylvie Baina na katia Italie Emmanuel Lukambula c'est mon ami de longue date donc tout ça to laksayo to laksio vidéo kuma c'est na biso. Ah, Félix Oazé, quoi, monstre. Non, ce sont des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Français, l'homme a appelé à évoluer. Ceux qui n'ont pas évolué, c'est appelé à mingi, mais à la sincère. Ils ont la 10 minutes, ils ont 2 minutes, ils ont cartouche. Pourquoi Wenge, qui a des journalistes que ce sont les imbéciles qui ne changent pas la vie? Wenge, lobby, c'est hypocrite. Pour basala na mabe Hollande France na lobby est à la sincère mon na lobby na bango sincère il faut souhaiter bango bo te na yebi ba tebele ba traiter ko pire na bité soza petit to vie to master ya waze quoi oza pire muta Félix aussi ko na niveau moko yango esala ke opesinga otulinga question ke makamba Kofi père moko bo maka Kofi yango tonga mona vidéo na mitu c'est là Kofi ngala Kofi ko ya Kofi te au moins na minute ozela papa wemba zate kinke sera zate mutatika les gens les a Kofi Olomide to boya te mais yanga si na musique mais na comportement makamuse za ko bongisa bino ba petit ya waze quoi bino ba petit ya waze ko bolinga ka Kofi te bolinga ki pe Kofi te non clairement tout à la makamno na émission tout à la émission na ah non malamu na été le poste que yamba na vina bino waze quoi ça n'a rien à voir cha Kofi mbeli trop pour na makamba waze quoi bino za petit yo za petit ya ngai problème na ngai zali ngala linga te so dans na Kofi ngala kota na Kofi diriger ngate s'il vous plaît voilà ngama yambi yo bo takine Kofi trop banani bino ba petit ya waze quoi bino ba petit ya waze quoi bino ba petit ya waze quoi bato ba tabiso ba yebi ke chura mo maza parmi ba petit ya Félix waze quoi parce que ndebo ba sangani bo bosala ndé non mais na lobby boy ça n'engage que lui et puis bango to bazaki na problème na bango ezaki problème na biso te mais bino bokota ka non te soko kina Kofi Olomide non combattre to non mais pour na ba concert to yamba yo non ba concert ezaki makamususu attention bongo na ba concert o waze ko na abeta yipa linga abeta na Lyon abeta pété mais vous avez quand même parmi bateau bando combattre na lobby boy concert ouais waze ko pas abeta te na Lyon mais azoki déjà makamyo sous complet ezaki likambo ya mutu moto ezaki likambo ya ba musicien en général corporation na bango wana na makambo ezoleka tellement bazo s'intégrer te yango moni divergence na ba convergence za contre ba congolais baza libanda mais individualité to za na premier il y a za musicien za na sportif to za na premier fata yo moko penda sikona nyoso wasika ndo ebisabino Kofi mabe Kofi mutema mabe Kofi abokelanga maladi pare Kofi boye Kofi lukanga Kofi kanga na kisi Kofi mutasilisanga succès Kofi mutakombatanga siko lelo to moboni bo basangani waziko mamuto ndo lebele na bosani yango non mais yo mukolo koyamba bango na plata tuna bango so ba bosani hein parce que bango mbaza ko lo bango merci pour la réponse bango mbaza ko lo bango yango no moyi na zo lo bana yo moneti yo batu nyoso ba yebi oza mutafali te ngana mutanzambe s'il vous plaît na linga to wana non ngana mutanzambe ngana mutafali te tu ya poto ba ida otro tu ko lo ba to landa ngai bazebele lobité comme muto comme yayo fali na sala mutu te ko d'accord ngana mutanzambe soka idanga avec tout le respect merci mais yo ba warero balinga boyete na lobi boy donc ndenge baza boy ezo engager bango mibale yango na lobaka tango bato aza na ba conflit bato bakota yango mbangu te na minute oyo bato ezaka yo to tuna kutu question mais bato bazolanda ngai ba famille se divisa c'est ça et kabwana donc ezo pesa bino intelligence que bato bakoswa na eloyi bakobongisa bino bozala prudent c'est ça où les sons appellent na les sons appellent beaucoup plus na bato batambola na ba musicien nyos ba mikala bato ba mikala ba musicien na peso ba komona bango ba mikala bato balandaka mabanga ba lâche cul ba bengaka bango bato aza ba mettre mo ba fanatique ba musicien yekutu sport asala atikane meyene ba musicien betela ba fujibu ba beta ba yuma neti biso na musicien na peso exemple mo refena nga Jean Paul Ngambe je le salue à passer maître John grand maître Zico ba isanga eloko moko chura poto ebebaki ba sportif tozaki na ba conflit ezaki ba sportif et conflit ba sportif te ba musicien mutu ba tia ba sportif nyoso to ba bunda na poto ba beta bato ba musicien oui bato so beta na poto papa mbego so betelanga muto ko film ndabi gogoelanga muto okomona koto abi betelanga muto okotuna te omono beti muto mais lelo makamata ngisala ba viana bi
grand maître John abi ezana mo muso kuta na mutu su na ko tele su na misute pona papola ye pena pona makambo kutu muso ezaki ya yete muso papa mbasa kenani voilà yango na yesa yo que il faut beaucoup de mutu na atika na nini ti lelo mutu na pe muso lelo akokoma pe mo ana komi soda ou bien komi policier ou bien komi ba misu batika garankini te batu misu asala biso ako memo vidur yango mo na lobana ba sportif nyo surtout o moni ngana na premier na zona premier ba sportif zo na poto pona lobana bango mi gagner masoko sportif abeto faut que no funda ye il faut que no o moni oboti mo ano boy aotanga azana ba déjà tanga déjà l'école na bango bokene école collectif école ezali mwana isi bango papa na biso mingi nya ba beti na lisu alobi muta beti te dire ne ra utiliser kombora pour ba français ba zongo peno série te dire ne congolais muta beti yo poke funda madame pas que ko bakisa 3 plaintes muta na ko na prison ko ma pasteur parce que ko la bozo funda na mingi na kaka mutu boye pona ba opinion na yo muta beti yo non nous sommes libres, nous sommes libres. Oh, yo tu nanga isa, yo ngape na droit ko répondre. Mais na na droit ko beta yo te po yo on est comme makambo ba congolais. Mais pour na bateau balanda ba musicien, bazana ba perte esprit. Musala punda. Pour na yé folo ba makambo seno yi. O mubatango ba na poto. Ngaski lo ka musaranga, bato na ba na poto. Soko zata na kisa soko lo ba ke problème. Ozana sika okoke na yo a déco ndenge musika sika na osana déco na yo wana. Tika na musika sika na osana déco. Kasi na tulo ba na opesa na ma déco za kutsate musala. Asala. En tout cas, si on a na poto, a gagné plus de 2000 et quelques. Si on a na taille makambo wana susute, yo so komi na poto to za musicien. Ya mo na benga ba mission batika na poto bata de compte final. Bato musique futa bangote. Ba futa mande na misala ba osala awa. Do bato wana boza su na droit berero wana te. Oza na poto, ozaki mettre komi na poto, luka vina yo. Tu moma vite fait. Yoko kota bolo pour la misete. Bon on mando saka na taba question tu na plateau migi nyema. Ngai na kota bolo ko mo mwana nga na boss nga na otika la boko la bango. Bo mo wasala ni boki bakashimo na misi. Kasi to suka wapi na suka nango. Babe bakakaka. Siko tala congolais. Omoni ba na sayo eza makambo ko boza eloko moko kota na mitwa batu. Mutasa komi na pota zo bateke sika oyo mutu nyo so abonga. Omoni mutu soka za na kin azana angle mo ya komona. Soko so komi na poto tala mboka na ndenge muso comprendre que makambo so fotika ngo. Je remercie beaucoup les sportifs Ebele Baya Awaleona Poto. Au commune sous Nassima musicien nous sommes des amis. Bah musicien presque tout à sa camarade. Mais ceux qui Moussalo Bengi et puis par air. On peut le par air. C'est comment on dédicace. Air. On a pompé. Air. Ah oui c'est la boka. Air. Libanga. Air. Moussana air. Donc bande ko na CP na moni pena ba sportif cette fois-ci. Bande ko ba uti ba Grèce, ba Turquie, ba Maroc, ba uti ba Afrique du Sud, ba Angola, papa ba s'intégrer. Mais tu vois moment tout ça na Kofi Olomide Félix Oazé ko baza ba grand artiste ya mboka na biso basala pe fierté ya mboka na biso Félix Oazé ko na se souvena na ba générique na koli nango ba si on a fait na biso chez Sac Chipoy masina jamais bon retour tour pena na eclipse moso soazawana na masanga autangola comme ya cascadeur bo sala générique mo ya makasi parce que raconte mo ya grand artiste le roi Félix Oazé quoi na Kofi Olomide tu as un casquette on sportif et congolais on peut se aider ba bete biso mo single donc ko beta na single était première chose de ko la bango ba yokani bo faut ba réparer pe ba fa et outre ba likamo faut ba réparer bateau nyo subala ki brisé et on est sûr que ba hypocrisie ba rosa net pour ba réparer ba tala nde ba telema ki wala conférence te ka nde ba fana en commun bande ko nga bo beta na libaku na bi ke to kendaki de gauche à droite vraiment place bozali ba yo nga na blessa ki bango balimbisa ba o pays a blessé ki bango par comportement papa ekoleka no baba sa ngala lingaka soki rencontre salami ndenge na feza la sincère ezala ba vanda wana ba lo bango bongo et ba ndozala habitude à malam parce que c'est du nouveau voilà tokomo koma na suka chura mo merci un passage non mais oki dynastie quand même dynastie nani comment non dynastie était dynastie na ibi ba la dynastie za JDT nani c'est le Oscram nani album a fait Gola nani partie Mimi dynastie ah oui na mona azo sala quoi dans cadre oui ça bien très bien sur 10 au PC comme artiste non déjà bon faire ça mutokolo ba ya convaincre et ça faire les afali tout dans bazo ya bango bazana besoin ko pesa le côté bango basi ba yebi musala basala et loko c'est pelisanga na bango ba yebi nino ba ko sala do bango baza tsoka bimisi loko cheka lité o comprendre boy basa déjà à l'auteur émission sango na faire otala kango et ya sango na faire sango mikolo azana ba dérive trop azana bena na ba teza nini zo sala do ba dérive za moi trop na la ndage émission wana bande ba matala te pona mito ba congolais na tala ko bande tisuka menenga memaki émission normalement soko zo ya invité il faut vraiment oyeba ye malamu nino ko tuna ye ngala mwana ma France aba yamba Johnny Hallyday ba tune makama Michel Sardou te
bayambaka gimisa batunaki makambo buba te batunaka banaza te bakotuna akoloba basanga modi moni makambo koteleka na France bino bokosela biso makambo ya journaliste nga mona émission mona na poto ya journaliste nga mokuse bwa neti mondibu bwe ayamba nani moto abundaka na buba na gare ya ezaka nani batonde bakomona bango Caris ouais ayambi Caris abengi buba na téléphone ayesa buba je suis avec Caris ici je te passe Caris après ça Caris téléphone à son buba buba no finga na Caris na téléphone na TV na kongo na salamati ba journaliste faut ça misana zamba likolo nzamba likolo na tala émission eza Caris na plateau yo ko ba mitungu ba te ko koto sa mazulu te mais journaliste ça libre autour na question mais vraiment franchement c'est la première fois qu'on a mon artiste le roi Ferré azaki très à l'aise dans le plateau et puis à parler bien de Fally du début jusqu'à la fin mais c'est déjà sans suffit polémique mais yango le zaki c'est la musique parce que yo au contredire sans par rapport à vie privée parce que eloko rebondir eza pona ni atuna ki moi si ya Fally parce que ya lobike na yebi ete et choqué batebele yo yebi moi si Félix Oise quoi monstre ayemba keta boka kete oyebi te ya boka kai loba olandaka te po ya sala mingi musique oyebi moi si afenyo kalo te momi ya souverain ya mikolo je bien piana sous titane papa bibi oyebi moi si na et ça le problème non et puis mutako légitimer libala ya Fally pour panana na ketchup eza faire te bongo faire ne préfecture soka andimi ne bango babala ni baza bien parce que déjà bien sans que tu y aies toutes les questions c'est ça le problème réponse c'est artiste fait rigola et créer des petits ayeba qui a ça l'hypocrisie ça les complexe d'autres pas ba tout so non faire soka le baga yebié ba kongolo balinga ba oyebi ndenge nini omona ye wapi oyebi ndenge heureusement que tu yo comme déjà journaliste et puis faut yeba que ba mission na biso la plupart ce sont des polygames ma mususu faire ko yeba ayebi ni mwasi ne mususu mama ba ne mususu parfois exemple to ko na pesa exemple bongo ayebi mama ba na ne oyo mususu siko oyo mususu akozala pa ayebi ye mususu basolaka te siko pona ko les ete pona ko boma lisute parce que soka le baika komba mwasi mususu wana bitumbeli ngeke bandasu ya koleka alors pona ko ba ko mibata ko inviter fala loba omoni mutare a formuler une question mabeza kina no ye moko sango abandi oyebi ketchup d'abord ketchup c'est qui fala loba oyebi mama nana ketchup oyo mwasi andeko na yo Fally directement faire la ringa loba ne oh asalaka anniversaire joyeux anniversaire tango zo loba oyebi ketchup Tiko yeso comprendre te il faut monter la capé ba analyse ya bato après tanga ko ba moni kete o eza musique te yango répondre ki ngwana na ndimi te ko tu Fally place à sali ata passe et puis longoli nana ketchup moi ça Fally te libala ya ko sakana te merci sur moma merci bande ko to la ndibiso merci na Koumase na sima régie merci na Michel Kombe Aigle pour na opportunité merci na Emmanuel Lukambula Selo merci bande ko to la ndibiso bo partager Roi Bilamba na Angola Kelly Tsumbu Ojeps te Paris venanga Kelly Tsumbu merci na Might Kungi mère de 5 Might Kungi mère de 5 merci na Vero Tama merci na Papi Kalala na Sable na Topé Sombo te Papi Kalala na Sable merci de retour à connecté branché c'était moi votre simple serviteur Miguel autrement dit Papa Ngeli restez toujours connecté puis bon s'abonner à Sola Vérité za chaîne Abisso merci encore une fois de plus na toujours amour pour na passage non merci chose na batoko remercie non merci mingi d'abord na ba congolais nyoso balandinga de partout na yebi ka analyse na yebi ke choka kaka po biso to choka kaka na yebi ke tango bovanda bolandi bo comprendre oh alobaki boye pona po bino congolais ça soka yoka ba liboso e baby te foko ko rebandele ko sala bien merci mingi na mama de 5 place aux Olandangai Carmelia Chrissy Vimboma Melvin Boma na Luanda Denisa na Paris merci mingi na BBC Fungula na Louvière mokonza mama merci mingi na petit nangai Mami Kakenza na Toulouse merci mingi na mbote mingi na femme sans hydroquinone Fifi Kitenge mbote mingi na yo mbote mingi na Ilonsu Bonzembo mbote mingi na ba congolais nyoso balaninga surtout ba sportif na lingi bino ya mingi merci mingi na ba sportif les Mutunabiso Chancel Mbemba des médias Chancel Mbemba des médias joueur congolais salonnaire ya mboka na biso Chancel Mbemba oh mususu wana oh Kabula lobaki ni wana nani te wana yete wana footer Chancel Mbemba numéro 1 abeta na photo muta polémique hein Chancel Mbemba pesa ngana komone mutu ba komone nani numéro 1 na moni mutu nani komone nani mutu oh na lobaki wana komone nani oh Kabula lobaki wana jo petera mukusa to beta boy ya joueur na biso congolais nani ngo komone ya pesa ngata komone na Suisse ke kananyo komone kana nani na boso ni komone beta kana Bakambu komone nani Cédric Bakambu te wana Djogo
ayinde na solo ba ngala kasi c'est dit ba jogo ngala so kasande ya jogo wana jogo wana jogo bon solo banani ngana wa so chasser même ba défenseur bon solo ba fouter wana ayimba wana fouter yo merci mina ko petolati lekinao ndikuna yo Gelor Kanga. Ah ouais, félicitations à tout cas, mbote mingi. Chassel même on a dit azama fort hein. Chassel même aza trop fort à obeta na Porto. Ah ouais. Obeta. Obeta bien obeta na Porto, obeta na. Ngala linga ba jouer na so ba émerger. Mais équipe nationale faut battre lango parce que baluka ba. Junior Bongongo, les tout puissants Junior Bongongo na kasa Kinshasa to pesi mbote. Emmanuel ndengoranga Emmanuel L5 bébé Manuela Antos Mokonzi Kumase Arkeli Photo Shalom. Merci mingi na bino sozo la na bosanité Jimmy Chimanga. Porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle. Domikolo soko lingo ke ne Belgique yaka na Porte de la Chapelle bi nazo luka Jimmy Chimanga okemba la moko. Deo mokolo to peso mote Deo mokolo mon ami Deo mokolo Mario Mosolo ba masananga bango to pesi bino mote Deo mokolo mais na bi na proposer masananga mo za 220 kg. Ni na nyo na ochala. Masananga mo za 220 kg comme on est sympa baniki. Na ocho kumbana yi. Sampa organique. Petit na ngai. Te bo bunda nenga na ocho. Wana petit na ngai parler. Wana même poids. Ah, wana petit parler à salon de sport. Petit na ngai. Camarade Odilo Amos. Wana petit camarade Odilo Amos le guerrier. Sampa organique. Odilo maître Odilo. Ah, moni. Nenga na ocho là. Te wana kilo mo. Moni mama. Sampa za sport. Wana petit na ngai parler. Mais bon mekano nous na chela. Mbangu moso megi lo. Wana lega ndako. Tokutani mbala sima. Merci tu vas bomba tozo sumba la sima pour makamso. On va on est ensemble s'abonner.